Voilà, merci beaucoup Bana Congo, Bande Kobozo, Landabiso, partout à travers le monde. Nasir Boebi ke Fimbu na Fimbu, to mesana trop, kosala ba émission musique, ba polémique à musique, mais lelo to ekolobe l'état de santé ya mboka na biso parce que biso nyo surtout toza ba congolais, eza participer mawa kotala bande ko na biso oyo baza na Kinshasa, insécurité oyo koti na mboka na biso to ebaki côté est kuna nde zalaki mbutu mais tomoni coopération ya grave déjà passé awa na leka na ba émission ba Vincent na lobelaka makambo oyo ya ba enlèvement ndenge bazoteka ba organe ya batu bazoka ngona tima seki mais lelo to solana Carlos en tout cas bozala vraiment branché parce que to lobela rien tozolo belaka état de santé ya mboka na biso makambo oyo esala biso pasi. Carlos Moudjani, bonjour d'abord. Bonjour Kien Piana et puis bonjour na bandeko nyonso bazola na biso en senet moment na chaîne na yo Fimbo télévision et puis j'espère que tout ça na lokolo lobi eza makambo mboka ya moninga na salitu na ya parce que mboka eza na moko koso ya il faut to lobela on le local. Merci beaucoup Carlos to banda premièrement nous na procès munene oyo to moni ezoleka na Kinshasa bandeko bapesi kombo bakinape to moni bakangi bango ebele mais balobi réseau wana eza un peu moulai na habité par rapport ya procès oyo to moni vraiment to sali 3 jours ya Hollanda procès wana ba impression na yo eza nini par rapport ya procès ndenge ezokende. Voilà, Ken Piana, j'espère que la dernière fois j'étais dans ton émission, Oyo Tobando Lobela plus sur Makambu, il y a culture, il y a Mboka. Naebisakio en ricochant que Mboka est bien té. Donc le pays est en train de souffrir. Omoni Babiso yo Tozana o Babenga anakat le patriotisme. Donc c'est ce qu'on appelle l'esprit patriotique dans Bolingo Yamboka. Alors, lelo togo za la bienté parce que biso tozangana yo awa na Belgique, précisément à Bruxelles, et que bande kona biso bana Kinshasa baza malamuté. Donc ça dit so bango baza malamuté biso pe auto za la bienté parce que ngana yo ba famille ezande na mboka wana. Lelo togo la tozo la mukato kanisa toza bien, mais litoi ezobela. Vous comprendre, Moutou et Zobela parce que c'est ça notre pays, donc il fallait quand même tout se déranger peut-être moins mingi. Depuis un certain temps, insécurité ça m'a cassé dans Mboka. Ok, merci beaucoup. Carlos, Olobi Mboka et Zobela Mboka est maladie. Mais ce que tu cité parmi les maladies oyo, ils ont dérangé surtout biso batutoa libanda Mboka. Mboka est na maladie anzala, Mboka est na maladie à soins médicaux. Mboka eza na maladie ya insécurité, mboka eza na maladie ya baguerre. Mboka eza na maladie ya ba tribu oyo koboma na tout ça. Na habité, est-ce que ezo sala bien que kaka na mboka na biso ba maladie belé bongo à la fois? Non mais c'est ce que je suis en train de dire. Nyonso on a ça conclut que pas si eza na mboka, donc c'est-à-dire les pays souffrent. Maramuto ocho otanga ko énumérer c'est parmi marambo et sali que Tolobake Mboka eza malamuté. Entre autres, actualité Mikolo Makasi eza insécurité ou eza Namboka. D'où on est en train de marteler cela parce que kuna moyen ezo zalaté. Opposer une question de savoir ce qui quel point de vue nanga na zopé ça na insécurité oyo na ba kidnappeur o ba kangi Mikolo yo et belé depuis un certain temps na pays. J'espère que ngana on toyebi que Mokonzi Mboka Lobaki le président Félix Tshisekedi dit que sécuriser Mboka et ça parmi armes y a prédiction parce champ de bataille à présent de la République. Exactement, il avait dit. Donc c'est-à-dire que parmi Marambo Oyo Aye, il faut abanda kosala liboso alors bango plusieurs fois que sécurité. Donc il faut combattre insécurité en Mboka. Quand on parle de l'insécurité, on voit d'abord notamment à l'est du pays, place qu'on a Oyo presque chaque jour au bisotro vanda ba maman bazoza la violer bitumba maramunyo sona makasi. Donc etiki wana net mikolo to bosani place problème mais Mikolo comité na capitale parce que capitale c'est Zobela, c'est-à-dire que Mboka Onyon sur la province tout ça y a un peu Zobela et comité na capitale le lot au monde qui na niveau économique ba komina koboma batu entre parenthèses parce que toi et moi on n'a pas ba preuve wana que non bazar ko longola bat barin mais d'abord du fait il y a
ko kidnapper batu ko botola bango biloko ko botela bango mbongo tantôt ko zui muto kangi obengi famille na yo yebisi bango so bopesi mbongo montant tel te tozo bomo mwana bino et tout ça et kotisi psychose na kati ya mitu ya bato et kotisi ko banga na kati ya mitu ya peuple congolais. Alors c'est ça qu'on est entré yango moni émission à lelo to plus pour to revendiquer makambo wana to plus pour to faire comprendre bandeko na biso baza na kati ya mboka on a des cœurs avec eux to plus pour to lelana bango elongo pour to lobake non trop c'est trop le président de la République il faut atala likambo oyo ya insécurité o eza na mboka parce que za na intérêt na. Merci beaucoup. Nalanda pe mokonzi mboka era prêta serment liloba lobaka ezalaka trop capital que non et loka liboso ifa bomana au service ya bureau de parce que bande komso bazo enlever batou bazo bimaneti ba bureau de mais OK baza ba assassin bazo kende na batou mission ya ko bomande et loko wana to meka ko déplorer ya ko longola système yana ya ba bureau de za batou oyo ba ya tenue civile balataka ba chapeau tozo ebate service ya solo dans service ya mabe oyo kokangayo tozo eba yango te. Alors Carlos façon makambo yango ezokende biso toyebaki na Congo na biso ke bato oyo bazo diriger biso tozo souhaiter que un jour soki mulu bazui poste un jour soki mulu bazui pouvoir mboke ekoma na kimia mais tomoni mokonzi ya mboka zape parmi tribu oyo tosouhaitaka ekamba mboka. Mais tout le monde en mboka rien ne change. Depuis Mobutu Akenda, rien ne change. Parce que loko batu bazala féliciter Mobutu. Ils ont d'abord sécurité na kati ya mboka. Na éviter par rapport ya ndenge lelo batu bazalo bape bilan Félix eza négatif. Yo ko lo banini na bato bazalo babon. Voilà, j'aimerais quand même comme c'est le monde au Tcholo Basiko que Bosuetaka Moulouba a son pouvoir. Obi Kenga il comme étonné mingi parce que discours yo ya Moulouba Mukongo Muswahili na habité sur Utakawa puis en fait parce que biso to koli na tango ya Mobutu, biso to abana Zaïre. Vous comprendre. Je l'ai toujours dit, au-delà de nos quarantaines, to komi nango likolo boye, to koli na Mobutu, to tangi ba classe na Mobutu. Et moi je me souviens trop, Mobutu abando pesa biso maloba moko, il disait le pays restera uni et indivisible. Donc ça dit yem doye la biso slogan wana ya tata bo moko mama bo moko mokonzise moko idéologie c'est moko. Donc ça dit que le Congolais aza mutu moko kozala muluba mukongo mungala muswahili biso nyonso bana ya Congo à l'époque biso nyonso bana ya Zaïre. Donc ça dit lelo ba biloko to comprenait yango te et banda moi j'ai l'impression que banda depuis AFDL et la biso na mboka oyo et banda ka soki ba déformant ma presque nyonso donc c'est-à-dire armée comme na Swahili yo sokutani na soda na nzela boye sora lobi Swahili a bangisio na niveau ko saranate comme la chini pardon et comme mboka comme pena Swahili na Swahili era zwaki pouvoir et comment comprendre que no bateau ba na mbongo ebele baza bateau ba ota kota est tout ça donc place ba memela biso pena division moi je crois que division ya Congo et banda depuis AFDL la kota kana mboka o ozo comprendre parce que bango la biso batuana bauta kuna esto ana po oui c'est vrai to boité sur elle ya munoko na biso mais biso tout oyebi ke lingala et lobama na capitale c'est comme ça que les choses s'est passé ba langue na biso ya français na lingala langue armée ezaki toujours lingala façon bandolo ba mais tant ba ya kande ba ya ko tsa biso na mutu mukongo azalaka muswahili azalaka mutu bandu na azalaka donc c'est à dire eloko yo photo bandana ko revendiquer na mboka ezana unité nationale wana donc c'est à dire ozala oyebi ke mukongo mungala muswahili mutu nyonso azande konangai ozo comprendre alors ça ne sert à rien alobakono c'est parce que biso kanisaki muluba kozana na tête du pays avant que azala muluba aza d'abord congolais aza d'abord mwana ya mboka. Alors pour répondre à ta question, si le président Félix Tshisekedi a reçu son mandat où il a échoué. Moi, je serai très clair avec toi pour n'auriez biso que le président moi, je ne sais pas comment juger les bilans. Il y a Fachi. Nabi ko juger yango te po nanini parce que
a commis presque na fin ya mandat makamosala ezalaki tellement d'abord ebele. Na ebisa que yango la dernière fois. S'il fallait directement comme juger na mandat o ya liboso to oloba que du coup il avait échoué, ce qui a banda qui pouvoir o yemoko a joué yango sans to sala na émission par rapport à mandat liboso. Ce qui échec eza to loba clair que échec ezali collé visuel à la deuxième mandat parce que deuxième mandat to ebité makambo o ekoya ce qui a ozala soit je l'ai toujours dit à travers l'émission Mbélé na lekara que moi je ne sais pas ko juger mutu liboso pendant que naïebina nouté oyako sala et oyako sala prochainement et zozala nini naloba eloko makambo plusieurs fois lelo soki to vandi si président Fachi a to poser ba question pour lobela biso yemoko que pour nini aurait sûreté eloko liboso ko loba que non na bandanga moko te parce que na bandana coalition ya FCC cash. Le temps que Aluka Abbo ma coalition FCC Kachouana Zaki Nangowana, il y a eu tant de problèmes qui se sont passés et c'était pas facile pour Alongo là bas perdre na Katia Masolo na ya pouvoir. Et c'est un laps de temps moi Mikende aye andimi ko banda ko diriger le lo yemoko. Vous comprenez le qu'on a très bien. Alors je l'ai toujours dit, le lo na mincho ngana posé question na. Nani tokoyo ko zo na mincho yo to longola lelo Fachi to cha pembeni. Parce que yo pesanga candidat au monde que lelo soki toche na mandat où il y a le mandat prochain il y a 5 ans a changer du coup par bâton magique mboka wana. Je sais que je peux pas te poser une question mais toujours ça na réflexion na analyse. Est-ce que okobi misela mutu moko tozu Fachi lelo tobi OK to komi na élection ne zoya boye to sanctionner Fachi to lobi to cha Fachi te alors pesinga mutu moko na mandat moko akoya na bâton magique du coup a changé ma Mogomboka dans 5 ans. Non, balobara. Na ba domaine nyonso. Balobara wana eza sur peuple. Chaque peuple a un candidat wa kopesa confiance. Nga dikute na kopesa komba mutu batu ba kendo voter wana eza choix ya peuple ndenga zomone la makambo. Mais tout mona ka mokonza mboka abetaka CT ya kosala remaniement ya armée na biso. Koyeba ba vrai soldat na ba faux militaire ko tinda lisusu ba équipe ya armée et kende susu ba formation parce que en Afrique tozalaka na armée oyo ezalaka ya makasi koleka Afrique mobimba oyo bazalaka benga bango ba S-phase lelo armée na biso ekufa armée koma faible yango zomona madusu ya makambu nyonso ya mabe koma kosalema insécurité kota na mboka parce que seria Mobutu tomonaki makambo te ya batu moko ba bimi na bakwe ba okata batu ba macheti kobotola batu ba biloko poto zaki na armée oyo ezalaki ya makasi. Na habité Carlos, na habité ceux qui te kota point ya santé ou bien to lobani parce que lelo na mboka na biso et ça la konde nini kaka bano ba papa batu machete ba kokata mutu licheti boye na makila ebele a okende na hôpital ba médecin ba bossa na serment na bango ba pretaka que ko toucher maladie liboso mbongo sima lelo ekoma docteur ayebisa yo bofuta fiche bofuta boy avant ko simba mutu esenga bambongo ebele ndeko mususu colonel akokate licheti soki aye na famille na hôpital soki famille eza pauvre ndeko akokufa wana minganga bazotala parce que bakosimba mutu jamais sans bopesa quelque chose. Ken Piana priorité ya Congo ezebele. Donc il ne point moko. Non mais c'est ça que je suis en train de dire. Attends okay. Bani non point moko. Si tu aussi les émissions mobimba, on comprendre que tropé ça va plus sa solution parce que Congo na minute azana ba priorité est belé. Tout est malade. Sur le lobby lelo o bandana nous elo wa liboso slogan oyo batu y a eu des pèses c'était le peuple d'abord. Okay. Le peuple d'abord c'est-à-dire il faut non nous ba préoccupation non il y a préoccupation liboso ya peuple les aginini. Liboumou ya peuple. Je sais pas si tu comprends en fait. Nzala Namboka. Est-ce que va réussir à 20%? C'est ce que je suis en train de dire. Okay. Alors pour nous réussir, nous pesa peuple et loko kolia, qu'est-ce qu'il faudrait d'abord? Il faut d'abord que tu aies un problème yanzela. Biloko e utaka wapi, biloko e utaka na ba province ya bamboka. Na babilanga makambo ebele po biloko ifo ekota. Est-ce que banzele salamaki quelqu'un zele salami fallait d'abord kota la place wana. Oui, certes quelqu'un zela et salami. Est-ce que la situation était décomptée pas à 100%. Je sais pas si tu comprends en fait. Donc malembe, surtout que peut-être côté ya santé. Est-ce que les lots ba médecins baza bien payés parce que médecins sont bien payés ceux qui
malade yake hôpital mbala moko ko welela na mbongo te parce que abike ba futa ki bien il faut s'occuper na nuna muto malade pour muto malade abika mais ngana to mona lelo combien commande ba bazo kufa na Congo to mona lelo parce que lo soko keyo ana mbongo te wana loko te na maboko médecin na Congo ça ote différent na awa obela osa ninte ambulance ekoya et juyo et même en hôpital ba traiter ba salo ba examen nyonso sans problème facture ko landa yo na ndaku il suffit ba ba pour awa il faut ka ba adresse na facture ba mo landa ba ko tuna ata 10 francs te attends ora bien te so lingi au rendez-vous te directement tu pars à l'hôpital OK kuna ba salisio maramunyo so normal et puis facture wana tango ya na ndo ba lo ba te ko futa ngo du coup ba peso ba modalité ba nyo futa ta malé muke wana na lo bana bato ba na mutualité te ba na CPS te yo simple individu ba wana na mukanda te donc so na mukanda mutualité no c'est mi futeli yango banda kala donc sans problème tu comprends to lingi to comme peut-être dans niveau wana mais quand jusqu'à quand to comme na niveau wana tu comprends to quel côté à sécurité lelo sécurité guerre ya est et banda lelo te ken piana et banda depuis ba époque à Mobutu ba yeba ngote guerre wana Mobutu ezalaka pe boete non mais c'est ça que je suis en train d'expliquer nous e Kabila ye awa bato FDL obike bangonde ba kotise la biso makambo ya makasi ya baguerre ya esto parce que bangonde ba kotisi munguna awa bangonde ba zui ba Rwanda ba komisaka bango ba chef ya armée na biso à l'époque ba ministre ba chef ya armée na biso bazaka toujours ba Rwandais c'était les infiltrés c'était ces gens là qui sont venus aujourd'hui oyo ba memela biso munguna na kati ya mboka oti Rwanda comment profiter muta marteler la problème wana eza bato FDL ba yela biso lelo ba Rwandais na kati ya mboka tu comprends. C'était pas par bâton magique que Marambouana Nyonso et Kosila. Donc c'est-à-dire on a ébissio Congo et ça n'a pas priorité et belé. Tobo sana munguna mususute otozaka na eti lelo tolala tamloka na e ata tozu président wa uti likolo ano akiti aye munguna neza mentalité ya peuple congolais. Et ça, il faut que ça change. Ce qui est mentalité du peuple congolais, banane baza à la base. Na silicité. Mentalité, il faut échanger en fait dans moto. Non, no. Yo, oye poto awa. Est-ce qu'on y a eloko moro boyo? Aujourd'hui, on boit qui on a katikati anzela. Au sala ngote poani parce que ebike na mboka oso na bina meka obwa keloko na nzela bako kangangai bako sala ngaboy bako sala ngaboy. Est-ce que y a place au monique minda yango le feu? Place où yo na priorité te minde yango na ba pêche au rouge pour na yo piéton o yo katimba mokonzela tu peux pas le faire donc mundela asadia na mentalité wana ya ko respecter institution ou bien ndingisa oyo l'état a pesi. Je sais pas si tu comprends. Mibeko l'état pesi. Mundela asadia na idée wana c'est automatique, c'est dans la tête. Quand on vous dit ne faites pas ça, vous ne le faites pas. Mais na Congo soy kaka ba bandi biloko wana to mona Kabila yaka awa akoma ko beta ba fimbo tout ça là et tout ba banga parce que fimbo ezaki pembeni tu comprends mais soki siko président mususu aye na dictature wana bandi ko beta ba fimbo net fachi wana nde ba bandi ko aza dictature azabu donc Congolais za muto alingaka eloko na contraire na yango. D'où je parle de la mentalité à peuple congolais parce qu'avec nos mentalités tu occupes comme ça chef de l'État. Alors pour te répondre à ta question de savoir si Fachi a reçu son bilan ou pas, Fachi n'a pas reçu son bilan en fait. Ça en global ngana to bi ke za bongo. To constater ko ça na l'autre côté en global Fachi a reçu qu'est-ce que je peux dire mandat n'a été les 5 ans de Fachi ezaki échec je peux le dire ainsi alors il faut maintenant tout compte pourquoi ça a été échec toi analyser yango topé ça y est deuxième mandat ça je l'ai toujours pourquoi dit pourquoi ça na deuxième mandat écoute je l'ai toujours dit et j'ai toujours assumé pourquoi faut topé ça Fachi deuxième mandat na deuxième mandat Fachi ko la bisoté que na kabola ki pouvoir na batuya PPRD té na po nazaki na coalition na FCC cash te o po na bandaki ba projet nanga ya Chile Gelou et autres tout ça ya ba maison préfabriquée ba yaki mbongo ba salaki boye te donc ça dit il n'aura à ta raison moko ya oyo pesa biso lisusu te. Tu comprends? C'est par là maintenant que le peuple a robando Hollandais. C'est par là que le bac na banda qui va projet na mandat ou en elekaki il faut nasi sango na mandat oyo. Ti mandat qu'on na suka wanande Fachi sera obligé de déposer. Donc c'est-à-dire soulèvement populaire. Yo quand si Kabila tika pouvoir
pour elengi ya kotika pouvoir. Obi Kabila tika pouvoir pour ani. Pression paix à peuple. Exactement. Peuple a komaka souleva tchaka pression. Alobaka Kabila ou rien. Alungwa na pouvoir tout ça là et tout. Mais félicitations à EP parce que yé m'a instauré les lots comme au Kendepe na élection yé m'a instauré pe système ango quand même côté wana tobo ça na répète. Oui, moi je l'ai toujours dit. Voilà. Je l'ai toujours dit ba tchaki mundu quitté parce que yé zari na pouvoir za na mindu kazaye maramunyoso. D'où je l'ai toujours félicité parce que pouvait pas. Biso na Congo wana tuzaka na monde wana ya que non les lois à élection ou pas. Il y a tricherie, il y a glissement, il y a tout Babylon avec tout ce qui va avec. Mais il a laissé le pouvoir, il a bien on a bien tika pambaté parce que pression il y a peuple les alaki parce que Kabila soison a sous na pouvoir na mboka wana soulèvement populaire ngai salama. Toi et moi on sait de quoi on est en train de parler quoi. Merci beaucoup Carlos. To landi procès à kidnappé oyo to ka il paraît baté karaba organe ya bato. To appelle na ba preuve parce que série mon nazala na Afrique Sud. Il paraît que moko esalema ya barin ba baré batu ba teka barin ya batu namoni ko pango ye lisusu na Kinshasa selon procès ndenge tozolanda mais eloko moko na yo mona na suka ya procès oyo ba condamné bandeko na biso wana bandeko ba moni condamnation to moni langage ya liboso ndeko moko alobi mais ba biso biso ba binde ba kangi biso ba bito kangi bino po bino bo sala musala mikolo bien te baninga na bino o ba sala musala bien bosomo na te to tie bango à l'aise po bango ba sala musala ya ko boma trop te balobi yango devant général Kasonga fandi wana ba juge ba fandi wana ba beza bato ba sala musala kitoko ba konzi balobi bango to tiki bango à l'aise po bango ba sala musala est-ce que oka ki langage wana et sala ki okoma likambo et moi je demanderai au gouvernement de la République balandela yango. OK. Eza terrain très glissant et puis ce qui continue boiza mabe makasi pour namboka. OK. Pourquoi? Parce que toi et moi tous on a ba preuve té. Ya ke bazo teka barin na Congo. Parce que côté ka barin wana biso toyo kangoka lisolo boy. To kanisa facile. Mais ngana est-ce que oko kuzwa mutu bo kidnapper aux yeux au quartier Libumu est-ce que yoko yeba place rien zalara est-ce que oko fongola parce que ça corps médical té au fongo libo ebi que rien za quelque part tout ça là et tout mais pendant que bakangina nous médecin té bakangi mutu tel boité on ne sait pas confirmer que réellement ils les font mais il y a de pistes qui nous font maintenant croire à quelque chose que peut-être et le Congo ezaya solo. Pourquoi? Parce que biso to bazobate Tolanda qui procès wana et Tolanda procès wana il y a eu un moment sur Tolanda qui bien moi j'ai le temps de ce procès mobimba groupe ya liboso avant ba juger nini comment il s'appelle les garçons oyo Big Boy na mata soki kaba Isaac avant ba juger groupe il y avait il y avait un autre groupe ba juger avant na groupe ba juger avant Anthony moi je suivi Anthony a lobby na bango botike la biso temps avant ba suspendre séance c'est pas ba juge pour ba kende à huis clos botike 5 minutes to se concerter to ya koyebisa bino makambo ba vérité misusu tozana yango j'ai suivi ça à la télé ils ont dit ça mais j'ai compris que ça a été étouffé quelque part. Voilà. Pourquoi ba étouffé qui place wana o batu balingi ba bimisa secret moko munene mais ba étouffé ngo l'équipe. Exactement, j'ai compris que ça a été étouffé quelque part place wana. Point ya liboso. Place ton monnaie qui avait quand même en quelque part anguille sur roche yango wana. Deuxième point. Lelo bisoto yoki conversation. Il y a Roger le combattant, na VPM vice-ministre, il y a premier vice-ministre, il y a intérieur. Toyoki nani Toyoki conversation na bango mibale wana. Si réellement c'est vrai, Toyoki place oyo premier vice-ministre azoko beta munoko. Peter Kazadi, comment yo ministre, tu es obligé de te défendre devant un combattant, il y a parti politique. Et puis aux autres que les temps moulaï bongo, aux autres se défendre. Et le combattant ils ont insisté que au yebi makambozo sala concernant makambo ya ba vente ya ba rien.
Au pesa qui réponse normale te place en bas audio en ezotambola na tindela ki audio en aken. Oui oui. Tu comprends? Donc eza na ba biloko oyo biso tozo comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer. Tozo comprendre qu'est-ce qui se passe. D'où yango ezo pesa biso ba idée na mutu. Y a-t-il de gens oyo baza derrière chaîne oyo na sima pour ba déstabiliser Mboka tonini. Et la deuxième des choses, et tout ça, ils ont qu'une défaveur, il y en a. Tout ça, ils ont qu'une défaveur, il y a président de la République. C'est lui le garant de la nation. C'est lui qui doit garantir la sécurité dans Mboka. Et en plus, bah, élection, ils ont y a année oyo. Comment élection, ils ont y a année oyo? Mboka na minutio ils ont une sécurité totale ya kosakanate. Y a-t-il une main noire derrière ça? C'est ça complot ya ba généraux pour déstabiliser pouvoir en place. Mais c'est ce que Maram Toro Moloba. Ce qui est un complot ya ba généraux pour déstabiliser le pouvoir en place. Mais yemoko le garant le numéro 1 ya Mboka azolo banini pour une sécurité weza na Mboka. C'est ça la question maintenant il faudrait se poser. C'est lui qui est censé arrêter cette hémorragie. Parce que tu dois comprendre des autres des autres zonga. Et autres matezo kita. Et pas nani ministre koto et pas et tout ça. Et puis banawana. Yo moko mona combien banana babando samba. Yo so mono mto samba oseka. Oso mono mto samba azokotisa ba blague na kati. Ngalo depuis na botama na monati. Biso to big criminel so bakangiye azo samba lengaka. Mais 100 fois banana bazaki na ngongai j'étais étonné. Mais basala ka déjà ba kwa minene bango mo ba pesa so ba nombre des fois ba kota prison bazo bimba ba mso ba 7 fois ba mso ba 10 fois ndinga ba lobara soko moni soso amuke avimbi likolo nzungu seke mamane azana se. Alors Carlos non bato bakate le peine de mort à perpétuité en fait. Ozole kabako tsona mutu ko sala signe boy aigle. Biloko wana izo lekela batu. Merci beaucoup. Alors Carlos, malgré tout boya tozana ba prévité. Ba jeune yana ba sala raté. Mais côté la jeune ba benga kaba yaza sala ba délire na ba TikTok, ba vidéo ezali oyo ezolakisa ke bana mai oyo ba sala ka copie ya mbongo. Parce que bana musala moko te na Congo. Ba brique ya ba dollar oyo aza sala ba délire na yazo simba ba brique ya ba dollar. Mbongo ana zala zo na copie nini to yebite à part Msou baré wana kofuté la déjà ndaku ya $800 na Kinshasa. Il faut ozala mutu oyo osala rapena musala oyo kotisa kambongo. Et puis appartement meublé wapi na GB c'est pas $800. Moi j'habitais GB pendant plusieurs années. Voilà. Appartement meublé mais appartement meublé en face il y a diplomate na immeuble ils ont immeuble à Sika. Ils ont construit avec tout à l'intérieur, c'est pas $800. Alors ça 1500 €. Et bah $1500. Voilà. Et puis à part ça Kokabambongo, moi j'ai vu le jeune naba dollar et belé. Voilà. Il y a sikapé lisusu. Il y a sikapé lisusu ba maboka ba dollar. Yo oza penda sûr que ba dollar wana eza oyo ya ba miyibi na biso mike ba kote la ba nanda ko aibi moi TV, moi sapato moi elamba. Pesa ba lia sipe na ezola sake ba dollar. Tu sens que ça est outil na business mo quelque part ba pesi mbongo. Dumboka il faut etala makambo oyo faut ba fongola misu. Ba fongola misu er déjà criminel azolo ba lobi. Bakanga kibiso balobi bino bo sala musala bien te baninga ba sala musala bien. Faki batu na mokonzi nini oyo ayebisaki bino ke bino bo sala musala bien te. Maram lo bakasi yango yo. Faut batu na mokonzi nini azolo en fait dans comprendre place on a te question. Te bango balobi boy balobi bakangi biso balobi to kangi bino baningo ba sala musala bien. O ba sala musala ngo bien. Baza en liberté bino to kangi bino po bo sala musala ngo bien te. Soki za kasi parmi bato bakangaki wana soki bakombo na baru na bosana wazalaki mwa kovuana abi bino bosala musala bien te baninga bosala musala bien baza liberté chef na bango ba benga fashion voilà o ba benga fashion yewana donc tu comprends on abi il faut batala makambo yo tellement bien assurance oyo banana bazaki nango la façon au banana babanda ko vivre moi net Isaac kabaka bawana déjà quand tu loues une maison ya mbongo ebele bongo na GB ozo tambola na ba mitoka ebele bazo yemba yo pa ba musicien ozo kabaka yo kakutu mutu bakeko ba pese ko na kombo kabaka ba mwana mobali o kabaka lembaka te. Est-ce que tu comprends quand même ça? Au
senti kazo sakana na ba dollar presque ya sika na ndimite ke za ba mbongo oyo bakanga bato pesa autant ba pesite et ça mbongo mo c'est-à-dire que sali business tel baye ba lukiye ba pese mbongo wana baye tout muso ba misele on a compte en banque parce qu'il y a ba mbongo asika ba dollar asika on a tous vu tout ça. Merci beaucoup Carlos. Malgré tout le preuve exacte mais tout le monde papa moko il y a major ce qui colonel à l'écart qui peut na kati ya procès a témoigner na kiri wana moko na bango ya ko bala mwana yi fashion to bi ke na Congo na biso garçon azomona $100 $200 ozo saka na ba dollar na poche akoma kande mobali ya basi nyoso tu basi nyoso ba orenye na Kinshasa o bomona na ba TikTok ba Facebook basi nyoso ba renyaka babi ma mingi nde na ba garçon bongo. Alors côté là papa na lobi babali mwana kenda kwa libala après quelques jours bayo bengae mwana bakata libele balobimisa ba biloko ebele na nzoto et ça là ki onde nini côté là mabalo ya lelo ba jeune fille na biso balingika mobala otambola na mituka mobalo akota boîte chaque jour musala sala oyebite bandeko bondi makata biso to sala musala ya pasi bozomona pena ba jeune bazora mbongo na musala tel ke okende kolinga mobali moko ya nzela po moni o envier mutuka tala ba conséquences papa na biso aleli alobi bakoma pe na système ya mabala babali mwana yo oke batike ko tia na ndako babali ya msu 2000 mais na nzoto na ye ba oteka biloko za na kati ya msu ba 15000 balles moko ko bima wana. Conseil nini opesa ba jeune fille ya Kinshasa par rapport ya témoignage ya papa na colonel? Et on a bimbo qui sont bébé nzaleleki et puis les parents ne savent plus assurer éducation et pas bana. Ngai salanga pasi parce que nga boti bana basi. OK. Tu comprends? Alors nos parents on doit vraiment jouer ce rôle là, ce qui est très important. Yango yo en tant que parents bunda omoni bisonde to ça boy to sala ka misala to bunda ka ba mona nde to bunda ka. Tout ça c'est pour assurer l'avenir de nos enfants en fait. Parce que ceux qui assurer avenir ya banate moi na soki asengi eloko que opesi yango te akoluka ki ko zongo na ndenge mususu na ndenge ya libanda. Yango zo mona lelo ba jeune fille ebele Congo eza ya ko beba. To bandaka on a système ya portapoti oyo utaka na ba Dubai kuna bande na biso ba mona comment ba banda okende kolia ba matière fécale jusqu'à kapona kozwa mbongo. Et lelo na Kinshasa wana na ville mona mwasi to ekoma système. Bon moi sito akolinga azwa mo appartement na ye azana mutu kana ya azokumba na pokwa azu bouteille na ye na boîte telle place akeya meli akuta na mobile tout ça et puis mingi quand lobi wana bazwa na système ya refiancé bana et ton bazwa refiancé bana il suffit ka batata batala ba moni garçon aza bien azo ya na mo mutu kana et puis et le complexe na Congo na niveau ya kosakana te qu'est-ce que les a dit que mutu so na mutuka cela prouve que mutu ana mbongo nde abongi na vie to mona mituka ao ya misika est-ce que na mbongo baki pa mituka okuta mundele aza peut-être na société mobimba mais azotambola na kamo Toyota mo mukebo qui n'a rien à voir presque avec tout ça mais au Congo quand tu as une voiture tu es véhiculé donc c'est-à-dire yo wana comme boss oza patron il suffit que papa mona que no oza na mutuka oza na mwa mbongo oyo pesi na mwa famille au mona bazui mwana batikeli yo okebo ke ko vanda mwana ana tu comprends et ba yebite yango il faut parents responsables il faut oluka mobali nini ayeko bala mwana na ngai avanda ka wapi asala ka nini origine na eza nini bayebanaki na mwana ngai wapi baza wapi boyebani wapi c'est ça un papa responsable de poser toutes ces questions là et aller savoir place moi no azovanda ngai en fait je sais pas papa wana ya major wana un papa monani responsable mais comment kotika moi no akende ko vanda soki wapi pendant mikolo belé ti oyo okuta mwana ebembe na ndako bayebi soki babobi mwana pendant koyebaki obano okende kotala mwana te ozali na banouvelle ya mwana te nyonso wana nini mwana sa milongola ene na ndako kolanda bavi ya baloying mwana mususu aza wana la jeune fille à Molai d'ailleurs elle est la nièce à un ami à moi et la cousine à un ami à moi explique biso mwana na bandaka bongo bien na ndako mona kima na endako kokima ndako bayeko mona ye na télévision ne bazola kisaye wana zala ebomi makambo ebele na mboka bana basi kindumba impudicité komi
na niveau ya kosakana te na kati la prostitution. Donc c'est-à-dire mboka ne komi na niveau ya kosaka et nyonso wana eza cautionné d'abord par ba konzi na no bango moko okoma mutu omona mutu mo komi mokonzi na Kinshasa kuna. Donc c'est-à-dire basi nyonso bakomi yayi. Voilà. Akobanda na 3 4 bango ne ba opesa susu bana wana. Bakoma na ba commissionnaire ya lukela bango bana na nyonso ba TikTok. Ba jeune tout omona ka batambola na ville wana. Ngana na petit mo atinela ngai. Aipsinga vie olobinde na fente no na kin mikolo olobinde ni atindelenga na WhatsApp papa. Mais wana ezaki na ebisio téléphone ngai ngaki ebetaka no. Tala basi otali pe basi yango ndimite obe ba petit tout bazali. Soko lingi partout yo kaka. Tu comprends? Na sala bon pona ba idée na ezani. Ngamoko na tala boy na lili. Et me faut mon appel basi on bazotine na bilongyo yozo yeba on retrouver bango na ba liste. Donc ba comment na ba liste mo boy lelo est pas mon consitel. Moi je connais même. Il y a eu un moment où j'étais proche à mon consul. Je connais la maison à mon consul. Je préfère ne pas te. Azam muto azana occuper ma poste nene na kati ya mboka kuna. Mais aucun okuti pena azana hôtel na ndako. Place bayaka na ba musicien bayaka ko sala ba partout na bango. Eza est pas mon consul na mon consul à la police. Yebisanga siko mboka ebonga ndeni. Tobo atanga komba bakonzi mususu parce que ça fait mal. Toyebi na bato botindaka bango pena ba commissionnaire na bino. Moi signyo surtout moi général nazana eloko moko ba photo tonda na téléphone ya général moko moyena tanga kombo ezate. Ba petit yango ya msu bazape ba petit na sans coulisse. Motalaka général nandako ya général wana. Général nazana ba hotel azana ba flat nanda kuna ende place bakena nanda kuna ende place bakena osangana tozo tanga kombo te lelo kombo te metoyebi yo prochainement to tanga kombo nanda kuna ende place ba partout zone kena ko salema nanda kuna ende place makamwana elekaka mais siko muto abongo batwana okanga bango d'où on est en train de dire que batwana ce sont eux qui connaissent comment les choses se passent alors mon konjambo ka fa fongola mais Carlos obi ke général ngo tobo tanga kombo mais Congo pesa ba poste minene ba poste clé à minene ya mboka wana mais mutu Congo ezozo sérieux mais yende kolo partout ya Kinshasa wana ya kosakana te. Nani ayebi yango te. Moi j'ai eu à travailler avec le monsieur plusieurs moments. J'ai eu à faire la promotion de ces messieurs là. Na ba émission nanga na musala nanga na salaka. Tu comprends? Ça na ti yo yebite. Siko yebi sanga siko na makambo wana. Bango nde bazoko favoriser lelo makambo wana le kana mboka. Siko bako telemela ngo lisusu ndenge nini. Mokonzi mboka il faut fongola misu. Bato yozo kanisa ke bazana yo baza bato baza contre yo. Certainement ils font ça parce que ba travailler na bateau ba lekaki avant yo ils font ça pour battre le bateau dans la rue. Merci mon conseil faut faire la mise. Merci beaucoup Carlos. To beta c'était asuka ngana mwana soda na yebi makambo belé leka na mboka na biso parce que a majorité bateau ba koma ba criminel belé baza bandeko bakola na ba cas militaire parce que biso ndenge tokola na cas militaire toyebaki déjà makambo minduki makasi bandeko ebele baza bana ya basoda bakoma ba criminel ebele tokenda na ba ipe crime boye otala mais yayo bakangi tokola na eti yayo baza rebele misusu ezalaka pena bokutani bosolola nga selon information ba masamsu ba yebisa nga balobi kopi wana ya kokoma criminel foza na relation nanu ya ba général ebele. Parce que ceux qui osent la copie, ils laissent le général bien. J'ai problème koya, bango nde bako protéger yo. Dossier to mo na oka bakangi batu. To yebite bakoti ka bango pe mso moi 6 mois batu babosana. To yebi ki a copie moko boye bakonzi bazalaka na sima. Et salon de ni kotala ba makambu ya minene o ezoleka. Bakonzi mo boye babatama na bango na se bazelaka bana na basala na bango biloko wana. Po bango bazo ba 10% ya kotonga banda kuna kofuta basi ya ba TikTok wana bayaka ba partout. Mais yango mamutozolo ba yango wana. Donc ça dit nezana moi ngana okende na ozonga na otemela kaka toujours na mokonzi. Voilà. Le président de la République il faut faire la misu. Le gouvernement de la République il faut pas faire la misu. Voilà. Toyebi que
ba faux pe ba koti. Vous comprenez? To comme un moment il y a élection. Donc il y a ba sabotage avant élection et c'est fait exprès. Moi je sais et je comprends, c'est fait exprès. Le président de la République il faut faire la mise. C'est ça, mais là on a bête pendant c'était yangwana parce que ba konziwa nandenge to solo ba makamu ya ba rein oyo so ba landeli bien c'est toute une chaîne. Et moi j'ai l'impression que ça existe parce que et puis chez nous on a au côté ba médecin bazana kati ba chirurgien ba médecin chirurgien bazana kati ba to hôpital bazana kati ba tout donc eza chaîne moko très bien parce que ba rein wana suka nango il faut ebima ka wapi na aéroport ba tout pe ya ba migration bazana kati obi ke ko poza singa mulai makasi comprends donc ça dit que eza réseau mobimba si réellement ça existe il faut les raison mobimba parce que bateau bakanga qui va témoigner. Alors nous on est en train d'attendre. La population est en train d'attendre. Toujours c'est la bateau bakanga na prison miibi minene yana. Balaksa ibilongi na bango to monaki yango. Comment ça fait-il que moi na wana kaba andimaki aux yeux de tout le monde que à Botola 150 motos. Voilà. Devant bateau andimaki. Mais comment ça fait-il que tant wake kuna nani et puis andimaki on devant général Kassongo. Voilà. Mais comment tant wakendaki na procès ba comme juger awangani mambu tout andimaki. Carlos nani apesi molimo wana ya kowanga na mamunyoso et puis zo wanga na ngona pete nyonso na libosa na bureau général balobi clair voilà mais babimi na bureau général bakotisi bango neti moral mususu exactement raison ezalaki nini o ba torturer kinga yango na lobaki makambo wana ozo comprendre certitude o banana bazana ngo vous comprenez? Donc ça dit, on sentit que Bazaba Tumoko très bien préparé. Petit homme sous big boy, big boy. Talander bandero sakanana ba juge. Namonana nous c'est pour la toute première fois na Mali na nzoto. Comment moi na oyo ozo sakanana ba juge. Juge azo benga yo na kombo et puis comment juge yo koko benga ozo juger mutu ozo ko benga na surnom na ye. Parce que quand yo juriste sont ozo juger mutu benga na vrai nom na ye na poste nom na ye. Et puis ozo benga na surnom non big boy so nini apporter aux corrections pour émission comment on a tel té comment on a big boy bandela il n'y a pas bandeli lisusu est-ce que tu comprends combien notre justice mais Carlos tomoni pe kaba lobi batoni babi prison tour bimaki nde nini alobi magistrat senga $750 na pesa ki obi ke makambo so babi ba suspendre batu balandela makambo bien na ba magistrat mso ba ko dégrader bango siko yo magistrat ozo libérer mutu en tant que qui voilà est-ce que verdict la justice a été dite pour libérer mutu wana est-ce que yo magistrat oza censé ozo mbongo ya mutu pour libérer est-ce que ozo comprendre makambo mboka na ndenge zoken parce que so ba kangi mutu ba juriste o ba landanga. Moi je suis pas juriste normalement et ça la mbongo oyo ba pesa neti amende oyo faut au futa pour obima est-ce que mbongo wana il faut ekende na poche à magistrat to il faut ekota na poche à l'état. Merci beaucoup Carlos to mona e place moko batuni ndeko na biso oyo alobaki selo alala la munoko nyonso libata polele batuni ba beso kotangela biso ba konzinini bazalaka sima na bino oyo babimisaka bino ndeko wana kote na bima la biso na bina banda kotanga awa mingi bako voyager butu. Il a dit ça? Partir en Alanda qui remonte? Mais oui, na habité timanga. Abiso ki na bina banda kotanga. Asenga ki ba magistrat beza makambu photo sur la coulisse pour luka bokanga bango. Comme oyoka ki partir na te siko bandeko bandimi bakenda koteka ba organe. Ndenge ba okanga bato ba financer ka mbongo te. Bato ba financier baza musala na bango za bango ba na mbongo ba financaka soki opération ye ba financer mbongo ndenge balandeli ba sombi ba organe wana te ba sombi ba organe baza poto oki ba sala ba service yango eza ba ekiri bele toni na 4 kwa Kinshasa. Est-ce que makambo ekosila ndeko nanga Dieu est juste mboka eko kende liboso na makila batute mboka iko tonga malikolo ya makila batu te. Okay. Makila ya ba innocent et kriaka kaka. La population oyo bazo nyokola. Le petit peuple
qui souffrent de jour au lendemain. Nalanda qui va témoigner jour wana ya ba plaignant. Ba zoya pour ba accuser ba criminel ou ba vanda ki wana. Tu vois que au senti que mutumo asombi moto na ye ya pasi. Na mbongo abundi pozo moto wana. Et banda ko lié sata bana na ina mwasi na bana. Ngana oyo tobi Congo comment ils a passé pour travailler. Voilà. Mais yo oye ozu moto wana obotoli. OK olie mo konzi moko azana sima. Bakangyo abimission na boloko. Nzambe aza juste. Au même makambo allure tozo kene nango oyo. Likambo ebatama na sia mokilo ezalaka te. Un jour nzamba oyoka kolela ya peuple congolais. C'est par là que vous allez comprendre qu'un jour ndenge bakobanda ko tanga mamulongo bakonziwana parce que likambo ko batama na sa moyo ezalaka te. Le genre ou les sons ya bato bazonyokola bana o bakola lanzala. Peuple eza ko souffrir de jour au lendemain. Suka suka nango vérité ko bimaka na mboka wana. Merci beaucoup Carlos. Toke na suka. Mais question na ko za pa ngote. Ndeko azo reverser ba komba bato na big boy hein? Azo reverser ba ekiri nyonso. Voilà. Ce qui ozali na place à l'état, est-ce que azo mérité ko protéger té parce que c'est comme si azo mérité ko protéger pour azana mingi ya ko sanza. Mais dans un pays civilisé, il y a un jeu qui se passe quelque part là. Voilà. Parce que ces garçons-là ont le temps de tout dénoncer. Mais à l'opinion sauter. Ils ont place à bando kangama. So là dit bien ils ont la question me poser boy. Té oh on a ça là qui en côté. Aza maillé les garçons, tu sens que aza professionnel. OK. Abandon manipuler même bas juge. So botala qui il fallait comprendre cela. C'est un garçon qui semble être professionnel. En fait, il y a un niveau, il y a un criminel et il y a un niveau criminel, il faut que la net na zone di mama kambo bazoloba pour na kende na bango nyoka. Voilà, ma solo tobeti, tozalaki obligé, il faut toter les mains pour te conclure parce que ça passe. Parce que au bande qu'on a biso ba mona, en tout cas ils ont sengopo na biso te. Carlos, à conclusion to ko conclure nini parce que makambo mutu passe. Le senga ga toter les mains. Oui, on to cholo baken, oui, ezo sala passe. Ozo mona e sala passe parce que biso to kanisa ngana to lunga likambo mais makila ezo ko réclamer. Place bande ko bazali. Alors, il y a un autre la Mouissali sous mon konziamboka, le président de la République, président Fachi, Félix Tshisekedi Antoine, Atal, Alande la Makambo yango parce que ça on dirait beurre, bah n'ga pas quoi c'est là. Vous en prendre, l'élection et ça lobby awa. Imagine toi n'as kondi mako voter mon konzi, ce qui a zoro mona que aza en insécurité. Vous en prendre, nyonso il faut faire la mise parce que quand ça que bato na balingi, attends Alande na ba kamwana ba Peter Kazadi, ba kamwana, il y a généraux, tout ce qui est en train de se passer parce qu'il s'agit de la sécurité. Il faut aller là vraiment pour savoir qu'est-ce qui est en train de se passer au juste. Donc, bandekopé bozana mboka bozale kenge. Na mona yi côté ana ba masina population comme au kanga so ba kan kuluna ba bomier sur place. Et zo pe sakanda frère. Et pe sakanda parce que mutu soza le logo no ba botolio ba zo sa ba tumabe. Population faut se prendre en charge. Et ça la passe, bateau va souffrir bobo to la bango so biloko. Toko tina maloba ya NT à révolter population té mais c'est maintenant il y a mon konzipo na ko imposer sécurité na kati ya mboka en fait. Merci beaucoup Carlos. To landa image ya suka ndeko moko amoni passe leki azomi boma en plein air na poto à courant. Na habité vidéo ana sala ki onde na vato tshela bato balandango. Il y a plusieurs façons, il y a ça mécontentement ou bien ça la dépression. Donc c'est-à-dire qu'il en a marre. Il y a un moment où il a niveau il se suicider. Peut-être qu'il y a un problème, peut-être pas si il pas si peut-être un problème, peut-être moi si il y a plusieurs façons. Au monde peut-être il y a dépression, de quoi ça mais bandeko ba sala bon eza solution te. Pendant que nzamba pesio souffle de vie, pendant que za na bon ozo pema likambuto za toujours na solution.
Merci beaucoup. Lelo eza émission mabanga te. Oui, eza mabanga te mais ndenge na ocho yebisa na bandeko élection ezo ya na mboka. Donc c'est-à-dire voter utile cette fois-ci. Ko voter parce que oza na posa ko voter te. Il faut sanctionner le gens que tu vois que bato bazo tamwisa mboka liboso te. Ils les kaka tellement na mboka na omona muto ayeboye a outi nulle part yo à nos yeux aucun voter parce que apesi au moins polo, apesi au moins sakaloso, apesi au moins sucre, ce qui n'est pas intéressant. Alors moi je pense que bandego to bazola nanga na pesi bino mbote na pesi pona soki sa honorable Christophe Chimwanga Mujani mbote parce que yende to zela epena mingi ba côté ya Kasai kona azoya kocha libaya na Kananga. En tout cas honorable Christophe Chimwanga na Pepe Kabasele Mujani. Merci beaucoup oncle Blaise Selema, oncle Ben Selema Maindombe Mobimba. En tout cas oncle Patrick Amisi ya maman Julienne, oncle Patrick Amisi ya maman Julienne. En tout cas oncle na pesi bambote belé. Sœur Pauline Lumba RDC Monde association o esoki paganaba Congolais diaspora pona ko sangsa mbongo na pesi bino bambote veluison mbata na Cape. Mitolité misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière oyo bake eye na idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke babali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sale kukuma ozwa ata interférence na nzela. Mama boni santé nakomi bien soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa baswin na mitolike misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga santé sikani nalo na clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate